fanatique no nyonso o ba to perdre comédien munene o atiki biso. Ça va donc tu morgue tu corps na morgue parce que tu panzani tu kutana ba 18h na famille kuna donc wana to we banden to. Merci. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, misuma? ah, kokate linga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwana santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mpe Gordia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie.
Merci beaucoup bandeko tout au bozolanda biso ezali nouvelle ya mawa o Chico Pulu bomoni Corbillard oyo eza ya Chico Pululu oyo bauti kozwa na morgue azalaki baine na cinquantenaire omoni ba collègue ne o banda ko tourner na ye bino momoni émotion ya makasi ba o baza kolela eza pasi komona mwa mobali Chico Pulu atanda no jeune abilité kasi atiki biso tozo kabola mawa na famille ba fanatique na ye bato ba sepela o Chico Pulu sepelisa bango na musala o ya ba kanda ko sala il est clair to pour Samson mukie bonimo bomona ba collègue na ndenge bazolela ba fatu donc et a passivement à celle musala ebele na musala ya théâtre o ba tebele ba sepela na Chico Pulu bomoni mayonnaise kuta ko kate po abanda ko tourner mingi et pas mayonnaise na biloko mingi ya mayonnaise il est clair alors tourner mingi na biloko mingi tema ya mao bino bomona awa o bomona o baba lusaboe eza Chico Pulu mtanda na kati artiste a sepelisa bino donc na mona kuna ko lo baté ponga pe na zaki artiste ya comédien na joie pe na ye na leka pe na groupe na ye ya passe donc père de famille atiki batuka raboye atiki mwasi na ye donc na habité na kolo baba o balanda biso toujours kabola mawana batu mutabelité alaki na famille na meli masanga après donc bat ba comprendre gars Nakacha karo yo monstre lali rien ngaki tina mo ande bakota masa na ngala malili ya zela ngala kende pardon tikana ngena mo ande bakota masa na ngala malili tikana ngala kende s'il te plaît message no erreur sur la téléphone ozobenga na ba tournage na minute bon mo lo bana sili mais na suka na nga lo ba mutu na ka Jino alela na esiko voilà zambe na nga moi to kene vraiment moulaye exacté beaucoup abisinga kaza Brazzaville ngabi yo le matin on voyage to suki ka bon to aseki keke ngapi na seki keke mais depuis auti voyage en tout cas nengaye en tout cas na sika comme on a dit mais surtout vraiment monde avec ces comédiens ils ont frappé vraiment na kufa mingi dernièrement ka kalate to to ba di web deux personnes ba kufa ngeri na mindondo siko Chico yo ko bani par rapport à ça eloko wana na yebi nini la ko loba te na ko condamner pe nzambe te
parce que tobotamaka tokufaka mukolo tobotamaka tosepelaka tobotami mama sepeli mais mukolo tokufaka tolelaka kaka po eza liwa ndenge nzambe asalaka liwa vraiment nge esalingaka pasi po na nne moko tobungisi bato misato ndeti ya shiko vraiment nayoka ye maladi te na ntongo lelo nalamuki na nga mpe na bimi na nga nakei na nga tournage nakomi mpe nalia tournage nde nayoki lisolo yango kuna yango nabengi na nde naye koseretrouve bango totika nyonso na maboko ya nzambe. Mais eza na motu moko oyo asitaki prière président Mayata de la foi asitaki prière ezali na njili mpona par rapport kaka kokufa bato se comédien mais lelo makambo ngo esala bozomona ngo ti c'est suspect akosala ne prière ye aza motu aza paster nzambe nde moto atia bakati na ye nde atia bonzambe atokoki kobondela mais soki eza nzambe ye moko abiki lelo ekozala intel tokanga yango te eza volonté ya nzambe biso totikali toyeba ndenge otambola koyinana oyo toyinanaka eya nango na ntina moko te o toza na biso bapaya tozokufa na biso vomie toyokana tozala bien totika bahane kati na biso na monde na biso ekozala mie donc nzambe azwa lokumu volonté nekokisami biso toa na pasi. Omoni o président Ladi Esobe auti kobima sikoyo auti ozwa mikanda ya mort po bakotisa Chiko Pululu na kati ya morgue ya cinquantenaire bino omoni ye azoya po bakotisa Chiko Pululu na kati ya morgue auto sa ba formalité po bakotisa corps na morgue mais bato fo akatande caméra pona ou pesa honneur na matanga Chiko Pululu omoni bino moko bato ebele ndenge bazolela bato ebele baza kolela awa donc esala pasi Chiko Pululu abeli te atiki bato kaka mbala moko kaka boye. La maladie, si vous avez un malade désaté, si vous avez un sujet qui mène à l'état tournage au jeudi parce que mercredi a un rendez-vous donc après ko bela te mais alala ki pongi tanga koti alali ezaki na butu mwana zolela na butu bala mu babondeli mwana zola mukate nde ba bouger monstre moi nous zola mukate wendeni ba bouger monstre bimuta bouger ba bouger non wana eza mutaza mutu alala ki na ye problème ni ne le kawana et ça que nous a senti monstre à quoi moi kilo DPC vertige abimi libanda abenga bato ba voisin nda beleli wana bazwi ba keno hôpital ba bien non tu oyene boye ata déjà kufa atika ko bela te vraiment tout le banano yom to sara mingi na monstre puisque asala selimo ba film mikolo atiki tiki siko suite au soir on puisque liwe a brisque boye liwe a brisque non eza destin tika toujours destin eza destin o commune ça même on battre le monter les gars dans les bons merci vraiment. Ah, cher Internet, comprenez-vous où est ça bon héritier?
Place ezali kuna place ezali. Bonjour Fiston Bass. Ouais, bonjour Mouna. Lelo boso perdre moko ba comédien na kombo ya Pululu. Okolo ba fanatique nyonso ba fanatique na yo ba fanatique ya Fiston Pululu. Ouais, ba fanatique na biso ba fanatique ya Pululu. Toto kufela ndeko ato tika biso na 2h du matin. Donc vraiment toi na passé. Et bela lo baisa mais passé zana nous ezo kangana nous. Donc tala rappel toi na cinquantenaire toi na mort. Donc bala sima vraiment tozwa tant lo ba on do esengi to lo ba vraiment. Abela qui? Ah Piqué Chris. Ah Piqué Chris. Merci madame. Merci. Merci moi. Un mot na ba fanatique no nyonso o ba to perdre comédien munene o atiki biso. Ça va donc tu morgue, tu corps na morgue. Asko to panzani. To kuta na ba 18h na famille kuna. Donc wana to we banden to. Merci. Ngande na bengi na 6h du matin pour tozali na tournage lelo. Na bengaki lobi na 21h. Abila ngala bombele batembo. Donc azaki maladie te. Abivie bombela nga batembo lobi na tongo. Na bengi na 6h pour ya pour après-midi na zaki na spectacle na Kalunga. Moi sina yambi téléphone. Azoli la kokyo pesanga explication te. Pasteur na yambi téléphone abisinga banobe nga depuis 4h. Pour la kufa déjà depuis 3h du matin. Parce que le rôle bino bosara ne musala moko masolo zo beta maka et pas public na bandeko bataka bino na TV banda Pululu kenda point noir c'est comme si on a occupé sur le film que il paraît qu'avant ko manquer bino ko manquer ba producteur respect. Donc na ebiso ke na benga ke na tongo pour nani pour la tournage donc modéro benga kaye ye moko ayebisenga ke no vieux so benga te ka mayonnaise mtabenganga pourquoi anika bino mbabe. Oh, et comme à na moment où comme il faut ça là tout, bateau va bien te ba ko benga ngeza problème ni na ça qui ni donc chiko ba problème souci mato. Alors on a eu doyer la makambo. Ngeko yeba tele ki ba benga shooter pour bon, on va changer ngopé pour ni yango nazo senga kasi to tika makambo wana ya ko sala ke réunion mo bo to benga so jimité. Bagaloyi ouais nazo ande ko langai to benga su kingandi te taba sor nango balinga ba ivoirien ba nigérien ba mata biso to sala nde effort to luba to sala ba réunion ndeni ar na biso ko malageto Jimmy modéro ezate modéro te to benga na biso yé na place à modéro mato si je comprends bien na mona ko bolinga na te yango te mais eza na ebité na benga nini erreur to problème ni na ebité na benga oyo eza na monte na biso. Réunion moko problème sous fina moto moko est-ce que ça a sens faut voir tirer la voilà juste un message clé public na ba fan na bino bananda bino nini ba ko retenir siko parce que corps auto côté siko na moko to perdre Pululu to perdre monstre pendant sur scène na habité to so so Pululu il y a bongo sur scène na limité donc désolé vraiment Masasi Pululu landaki ba Masasi mais a imposé ndenge na ye donc bat ba bini yango na ba orchestre minene ya mboka na biso to bini Pululu to perdre mutu donc monstre d'art sur scène atiki biso. Merci Jimmy. Bonjour président. Ouais, bonjour Mouna. Bonjour. Voilà président tout le monde s'il vous plaît maman. Tout le monde est en membre de 50 ans ici quand on va déposer nous autres à Pululu. Lui étant qu'artiste ndekona étant un message pour Zaki Wapi. En fait, Nazaraki Nandako, lobi tozalaki na hôtel du Fleuve na Pakaloui, on s'est séparés à 2h du matin pour tozalaki na show moro bezalaki mariage moro ba invité biso.
tokabwana qui déjà nazui appel tellement téléphone nanga so na lali retard na lukaka toujours kokanga téléphone pour na dérangement na moni petit frère nanga ba bengi et papa ka le web c'est non le bana master ala mukapulu la kufa landa biso donc et si singa na pongé si singa fatigue et ezala ki moi passe pour na se ressaisir na petit frère nanga osoli na mutu abiso paka le web lobi to paka le web singa ki paka le muta lobi mbama na la muki na komi ko s'apprêter na bengi maswa ko ebisinga bango bazada na nzela ba okoma kuna le temps na eko sisa ko bongama na bengi susu maswa ko ebisinga ba komi da ko longwa na ya awa na cinquantenaire kozela bango déjà ce n'est pas facile oyebi ba comédien ba kufaka ba comédienne mais na oki vraiment de papa mba lobaki de papa mba yoka ka jour kester ko monda lobaki o akia za yanga donc pululu aza master na ngai donc to salimo ba makambo ebele ensemble nazo raisonner susu ya suka il fallait to jouer na Brazzaville ebisinga nona danga na okoma point noir eloko Brazzaville raté na ebise yaka to rattraper kasi soirée mo ezali na Oliver ebisinga nada na 6 akara likam na komisko ko solo na madame na e jusqu'au point que na bia pululu pe ba retard eleki na benge suste to comme ko solo na ba téléphone so na partager le royer pas à publier ce qui est pas publié on a partagé donc c'est comme ça mais aujourd'hui on m'apprend que pululu n'est plus na habité yango na yaki na ngai na baka vraie version na auto solana pakalowi mtayo ki information pas moi sinae ba bisi biso balala ki papa maman na mwana et pululu abaluki na mbeto mateli mwana et hier moi sinae azola musaye mateli mwana comment à mon place pululu alala ki asubi era comme mona que non ça va pas ndé aluki moyen ba mema pululu na hôpital ba mimi na dispensaire moko ya mukie côté na bango wana et babi déjà comme qui tension ezaki na 0 et jusqu'au point à kati mutema je sais pas enfin tout le monde a roloba mamnyo so roloba mais le eza choc eza nini eza que pakalo boken na bino donc et le moro na rolobeza que to sunga vraiment famille à Pululu donc to sunga na poto kunde na kimia parce que tout ce qu'on pourra faire déjà ne quoi que personne le souhaitait on aurait été ko souhaiter Pululu akufande na ka bande ko mususu bo finaki Pululu je sais pas moi je n'ai jamais été un producteur non ça film était qui ngeza Canada koma au mona tina mkolo chaîne YouTube a pona ba acteur Pululu azalaki un bon Nzambe mutaeb albaki Pululu ça succès Nzambe mutazui Pululu Nzambe donc c'est que je peux dire eza kaka Nzambe mais à motu eza que notre frère nous a laissé. Merci. Question à Souka. Nalandi bien na maloba yo so to lobobi wana bina la ki master na yo muninga na pene na yo quoi. Oui. Moi ça peut si explication ndenge balala ki na butu ba la sali wa sala ki parce que yo lokolo ankale na ye master na ye ndenge bozala entre bino ya na yo maladi moko za kite tina bandenge yo nemela baliwa tata webina bisayo j'ai fréquenté une fois un politicien aza déjà makombo abisa ngaye na ba fin du mois nion surtout après des semaines à kenda rosa et sa checking c'est ce qui nous manque tous ngape mkomsuso la lio na tongo yo kili solo tu baraté mon cher je me suis lié, je me suis lié, je me suis nazana, je me suis nazana, je me suis bozangi binonio sonanga na yo na batunio so fait to yebarama ba etana biso bienté. Ce qui mutuka coûte comme contrôle technique pour ba état ya voiture ezo tambola. Et moi, ce que bisinga nada ça va. Non biso oui je vais bien. Non biso je vais bien parce que c'est ma bouche. Ndé lobby je vais bien. Ça ni mutema nanga ni nzoto nanga. Monde na zaboé. Na utosa diarrhée morobo et sali 3 semaines et s'il a raté ndemi bandela ki ndemi sileli or mutu musazo bisanga il fallait kende vraiment ba checker yo ba yebe yaki po anini silipe po anini donc c'est comme ça tozo vivre na mawanzambe mutu moko ali biso liloba sikate tozo vivre ka na mawanzambe donc c'est ça. Bino mo bo mona libanda cinquantenaire plein donc bakba ko kendete donc
bandeko tozalaki kozela yango yo e pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino e Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Nisona bango, bango na biso, nisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo kitoko. Congo France.com.